Baindo totelema esengo pesa soko ba biso banda ko na bino poko elamba o bazu biso na pokwa mokolo elamba o bazu na katikati ya mokolo ja kolanda émission fait conscience émission éducative émission kelama pona ko lakisa moto moindo ya uta wapi ya komi wapi pe ya zali ko kende wapi ne tokana ki mokolo molelo to solaxi actualité ya mboka na biso e pa wana masolo na biso to ko banda yango na masolo e otali basali ya nzambe pasteur Mukuna mikolo yo bazo benga e tout fait tout flamme na ba mateya na ebo zola na pasteur Mukuna nini azolobelaka to kolobela peka na susu moko ya basali ya nzambe pasteur Moïse Mbiye na ba makambo bino sobosa na bozota la ngona ba réseaux sociaux o comité même na justice ko solo la Syrie yango to ko solo la pepo na actualité ya 1 an ya alternance entre mokonzi ya mboka wa bimaki président Kabila na mokonzi ya mboka akotaki président Chilombo to ko solo la pepo na 1 an ya président Kabila ya silence na kata kinga kati bate belé ba souhaiter ngoti ya kovanda pe na kati ya mboka oyoyo kaka ba masolo ezali pe lisusu kolanda la président de la république pa wana zalaki mikolo uti koleka na mboka pa ya pape ya Rome apesaki invitation o soki nyo sotamoni malamu na 2021 papa koya awawa to kosolo pe lisusu kolanda la mokonzi ya mboka azalaki na masolo na bandeko na biso ya Londres ba congolais o ya Londres pa wana mokonzi ya mboka a souhaité quitter alobi kasi soki ba pousser ye akokende kosala dissolution ya parlement to ako dissoudre parlement neto kosolola masolo na nyoso mokolo malelo na moko ya bapanzi sango ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso batu bongo libaku ya kolanda biso na mokolo malelo ndeko ndombele botale sanza ya janvier sanza oyo eza pena sanza ya actualité moko ya makasi ya kati ya mboka na biso kasi to bandela nanu epai wana ya basali ya nzambe epai wana lobi eleki ozalaki vraiment tosalaki une émission moko boye oyo pene ekeyaki scandale na mokili ya bapaya pe na kati ya mboka Congo c'est bapopo ya pasteur Mukuna kasi lelo pasteur Mukuna pena komi tina esika lobaki azosenga libala wana FCC cash ekwa kokabwana yo tanke mopanzi sango tango vani na ndako zolanda babiloko wana mikolo na actualité na réseaux sociaux pasteur Mukuna ye na ye ozoyambela kango ndenge nini ndeko ndombele ndeko na ngai tambi esengo ya bato wana ezekaka po bakuti peuple moko naïf esengo na bango yango wana peuple azobeta maboko tanga zoloba ozobenga justement beti maboko po peuple azé naïf po bato lokwa ba pasteur Mukuna bakomi ko confondre ndenge facilement ko kiabenga na joueur na renaissance aye nango na makambo ya mboka alobi président Kabila akenda mais toko interpeller toko simba raisonnement ya bandeko oyo batui bongo libaku ya kolanda biso omoni tango tolobaka bato wana baze kotia poto na baservo ya bato bakanisaka so parce que biso tozena na tendance mosusu kaka ye wana pasteur Mukuna lobi eleki abengaka président sortant président Kabila mwana ya nzambe ye wana zebeni ye wana ndaze kotambusa mboka na bolamu na volonté ya nzambe lelo nzambe mosusu nde inspiraka ye na biloko ya lobaka wana lelo nzambe oyo akomi ko inspirer ye a taxer président sortant qui a zéro rwandais atia ba rwandais partout nzambe mosusu te tant to lobaka bato wana bazé inspirer te bazé kaka ba source ya désordre na mboka oyo preuve bandi ko monisama mais na bande ko basololaka na ye ba pesa ye toli République démocratique ya Congo eze FC Renaissance te azena facilité ya koloba na église na ACK abenga na protocole abenga na soko mondimi na équipe na ye ndenga benga na barume facilement ko kya bengana akokia sepela pe ko somba soko matampi eze équipe na ye eze bien privé na ye ma confondre te République démocratique ya Congo soka linga sala politique soka linga zwa ebonga aluka ekoteli na respect na botosi bango baze ko bossa na lelo bilili eze ko rattraper bango il ne change pas, il est le même hier aujourd'hui et éternellement nzambe wana sokolo bien inspiraki yo alobi Kabila mwana nzambe
Kaka yé moko ya changé il est le même aujourd'hui, soko hier aujourd'hui éternellement. Boni les lois changé. Les lois nzamba changé. Les lois nzamba va changer na message pas ya. Nzamba changé ndenge nini. Ayeba na mwa muke na ebité soko sangaka ba ambition politique mais akanisa azonga pe moto. Catholique abandaki biloko, catholique asalaka biloko yo ayebi terrain ndenge ezali. Akosana te kosimba mafuta ya moto esi ekalingami. Matondo mingi. Akosana te kosimba mafuta ya moto esi ekalingami. Donc mafuta eza déjà kokalingama soko tie loboko kozika. C'est là ba propos ya ndeko Ndombele Botali. Ndeko Ndombele Botali kaka na ngambo kaka ya basali ya Nzambe. Makambo ezoleka ya pasteur Mbiye. Tant ozomona ke ba komiti kokobimisa ngona niveau ba média. Makambo ni. Makambo nasi sa motuna na ngai te. Et pas wana baboti ya ndeko na biso ya mwasi wazalaki moko ya bandimi na église ya pasteur Mbiye basala ini pe ba clip il comme scandale sexuel o abimisaki mutakala ya mwana mwasi wana famille mwana mwasi ba komi ko senga ba porter plainte et pas epé kuna mwana mwasi pa solo ba pe o na sape na ba vidéo na ye de kutu solo na banda ko kutu déjà mona déjà ba réaction ya bato déjà ba o ngape na sana ngo tango zo yembela ba biloko wana et pas ya basali ya Nzambe ekomika kozinga na boye lobi ezalaki affaire makambo ya héritier lelo komi affaire makambo ya pasteur Mbiye tout le banini to komi na fin du monde o bongo mo batie kabiso to ndenge nini ni ezobata manasima ba biloko wana nyonso na après avoir kobima de lobo rectifier na notango lobi ezeko bime pa ya basali na Nzambe rectifier loko oh deko nana yebite ke pasteur Mbiye ba nani ba pasteur mukuna bango nyonso na basa basali ya Nzambe ça te que les loko apprendre que bato na basa basali ya Nzambe te mokili mo meye bien bongo ndeko tambi nalingaka tozala bato yo toyaka liboso ya bato po ya koinformer bango ezaleli ya mabe ba inculka na sorvo ya baindo être un homme de Dieu c'est-à-dire le moto atambolaka na Bible akomisa Biblia solo asia masasamba na ye wana nde mosali na Nzambe te bongo moto ya sali sapato ebikisi bato na banzube moto ya sali nkisi ezeko bikisa bato na poison base banani basali ya Satan soko okotuna nga motuna wana na komona ndiye to kolekisa ngunga po bino nde bokanisaka bango baza ba homme ya logique te mokili na bango yango wana oh mokili na bango yango yodo bandaka lo ebiki bato wana basalaka ba makambo wana mais zonga na ba manaka to sala na yo na loba yango basalaka biloko wana mpo ya kosakanela bana ya bato basé l'exploitation de l'homme par l'homme est une des qualités à pasteur. C'est-à-dire mon sala ba yela na mokili soko ba exploiter misolo na bino te ba exploiter banzoto na bino. Yo kanisi soko goligo so wana adui courage ya ko tamo supo ba bebani. Mokomona te basé wana ba protocole na ba protocole yebi ba couleur ya ba mikadi na bango yebi ba couleur ya bibelo na bango théâtre basalaka. Taze ko te ape wana bango baze ko tala ye ndenga ze wana azena mo attache moko na mapende na ye azena mo loko na biloko ya ba jouer biloko ya ba mangwau nde baze ko sala to beta masolo ya ntina oyo ko édifier bato mais peuple azala éveillé na moto yo bolumbu na ye sambwi na banoyo na ino bamona bolumbu te babandi komona bolumbu ya yambo ya pasteur moko songolo lobi akotelema liboso na bino atalati bilamba miso yonso komona ye ekolongola bilamba kozonga na video wana baze koyeba kuna na se alaka boye kuna na se atelemelaka boye po esi bamona donc na ye moko aluka mosa mosusu soka ze akokoma commerçant alongola na ino Sony a dénoncé que to kosipe bato mingi sika wana lina sa mosa mosusu po ekonorer yete lobi to sima lobi ata makambo eleki video bunga kata ezena YouTube ezena ba réseaux sociaux na bino tango yonso bongo soko atelemi liboso bato eke mwana moko ayaki église abimiseli ye makambo aze kosala manjoli njonjo na kolikoso wana réaction kozala nini te ami pesa kilo misala mize miika kokia sala akokia koma na ye kobeta ba concert po mokili yango ezalaka bongo musicien mais justement ba danser c'est ba makango na bango te mokili yango wana
différence ezete eka musabino te eze makambo salamaka après ba concert yo obalola ki loketo malamu zilanga ikuna na ebisika wana bango bakenda ko bayebi wana bisika wana esika bakenda ka ba téléspectateur bozo bipenza ebele ya kolanda biso na ngonga oyo toza na ndeko ndombele botale ana plateau ba numéro eza affiché bo réagir na ba numéro eza affiché wana et que comme la biso to kutuna na ndeko ndombele botale une année déjà d'alternance eloko oyo na kati ya Congo moto moko te alota yango kasi tokomi komona yango tango pe tokomaki mokolo yango ya passation de pouvoir batebele moto na moto azalaki na bamakanisi na yo okunenga zokaka pouvoir boy après 1 mois 2 mois bakobome bakotela ya poison na panique ekotaka mokolo ya passation de pouvoir ongo ndenge ezalelaka tension mokolo yango to mokonzi mboka koyi kolandela etufumo ezaka mokolo wana eloko balatiaka ye moto na moto déjà komenda bamakanisi na ye kasi lelo une année alternance bilan nini to eloko nini ya motu ya bino bo retenir na kati ya alternance wana pendant une année wana ndeko tambi makambo bize miike na mbula moko na mabeto pe na malamu me biso toze kosepela na ino te esika tokomi po le deux chefs basé ko vivre en parfaite harmonie so vraiment ba tension miike mise mais biso to ne moneli na biso to ebike ba tension wana eze na ba yase tango yonso ba ko raisonnaka différemment na ba tambusi na bango. Donc, na ina ne wana toko juge penza na ino président Félix Ote. Mais leçon na alternance na ino bato bandima ki telo bibino moko bato ba prophète de malheur ba souhaitaki ma bezala. Mais ça dit bien na ina ne balei soko officiellement mbala soko misato et ça dit bien. Balakisi pe na mokili que biso baindo boko bakozwa biso kaka lokola baimbwa te lokola basoso te soko keina ba Mexique wana babokolaka basoso mibale rien que poya kobundisaka bango ndenge mindele bakoma kozwa biso bakobokolaka ba politicien rien que po babundisaka bango à la longue te balongoli na ino likanisi wana balongoli omoni ke Kuruzisa pa uti kopona dauphin na yi donc déjà leçon ya président Kabila ya pesi et bandi ko se transmettre partout en Afrique. L'histoire dauphin a raté. Moto liboso bandi dauphin président Kabila. Na makasi na armée mbila de son état aponi dauphin. Le loto ki kurusi zape aponi dauphin oyo akokoba. Lobi kozala ba papa sasu lobi kozala bali bongo lobi kozala yango wana suwe na biso. Afrique moko responsable. Nenge kuna to monaka Macron a sepela ke kotala assassin oyo Sarkozy aboma président na biso ya makasi Kadhafi ndenga kokia kenda kosala kotala bengi assassin ndenge nini ndeko ndombele parce que ponga na mona ke moto assassiner moto fona si la jugement moko ya mboka na bango te donc ndenge bango pe akapana bango na mona ki Trump akendaki kotala pe Barack Obama mikolo mileki awa biso pe komi ndenge wana tokomona ba président na biso bakolia soko pondo alimbondo batia soko mwa mongusu pene esali biso mwa malamu une année alternance c'est-à-dire et bandi ko pese espoir même na classe politique na biso bazala na makanisi ya kozala te basoso mindele bazali ko bokola bako parier ba mbongo sur bango po babunda te mais basala politique po ya bolamu ya peuple congolais po na bolamu ya peuple ndiko ndombele une année ya président Kabila na kinga kati moto moko te asueta to mona ki président moko abimi mboka na to mona kutu papa na biso na Congo na Angola papa Eduardo moto kutu ya parti na moto a gagné ki élection dauphin na yepe na moto a gagné ki élection mbala moko makambo bongo ni akimiti loto sur bazana Espagne komi ba konsa rendre makambo bele mais le président Kabila na kati ya mboka Congo azo vivre na kati ya kimia avani na capitale avani mimi kuna na kinga kati abimaka ne pe na ville pe atamboli na ye pe azongi ezaleli wana toloba nini ningi bolobaka mwana bilaka eza nini nguya efumuki mbangu to bakoko to milimo bakoko ne mutu ezo continue ko batela ye po bino bolobaka za mwana bakoko mwana bilaka
ezali lo to moni wana to lo banito confirmer ni nguya ba koko ne muzo sala to ndenge nini omoni oyo président Kabila sali lelo pose ina ino na bomoi yango témoignage des muke lobi sima soko ya 50 60 ans soko azeli susu te nde ba génération ko comprendre qui il était azalaki nani ina nena kinga kati c'est la moindre des choses ngana kolika bakobakisa ba zéro moko na sima ba zéro mibale na sima vivre na ye eze mabele na ye eze mboka a vivre na ye en paix a sepeli ko matana moto na ye amatimo bongo tango akina mokonza bana batanga kawa mais tango azaki na bokonzi pas azaki ko kenda te akenda wapi soko voyage ne Congo central na journal moko na tanga ba baza les seuls dirigeants africains au moins ça botaka na mboka bana ne pe batanga ka na mboko ya zali mais oyebi tango tolobaka moto ya zeya ko ponama bato bazé ko tala ye plus na miso ya fanatisme ndenge bazaki ko taxo biso ba Kabila se passe ko lobi bolamu ya Kabila non mais batala te asali 18 ans ya gouvernance na mboka oyo atiki na ye infronté na ba compte na bango mwasi na ye aboti awa bana na ye batangaka awa bongo kanisi na 18 ans wana ye moko président tikala ko bela tata mbala moko tambala mibale azola traitement wapi awa mais ezekola kisa l'esprit du nationalisme boni moto alingi mboka na ye pe maye ya ye c'est différent de monaka ba président mosusu asali 4 ans bakanga ye soko combien de milliards na mikili ya poto yango pesa ko pesa mindele folie président Kabila totangela inane na note po ya biso ba zéro mosusu ko bakisa malikolo ya 1 wana 10 ans zéro mosusu pe tata mokelinda ye ba pesi ye mibuboni awana se ya moyo a vivre na epose na mabele na ye alinga kenda Congo central soko abina moto soko babile lona nenga kitaki mokolo wana na soto mouton na masina wana soko na kingasani wana akitia pesi bato mbote eze pai na ye mindele motema sopiso nano ba mona bongo te balingaka pe komona yango te surtout plus grave tango eze pouvoir ekeina na kamo susu babosana teke pouvoir na mboka na biso kenda na opposition mais opposition exilé politique bazete mondela yebaka tango exilé politique ba ye oyebaki makaboni et tout le coup aze ko retenir misolo na bango tango baze ko senga exilé pa na ye bakotia ba misolo na bango ba miare na ba compte na ye oya ko banda ko saisir ango moke mais tout ya dju motote o la mère mendo la ma o malanga azeawa o shada azeawa o kimbuta adjoi motote motema sopiso te totangela bango na ino te ina nena kingakati po ninya fanda te kingakati wana bijou misolo wana soka tiaki yango epai ya Macron mwana wana zalaka na mwasi ya koko ebika sepeli mais le quoi investir ngo wanga na bi bravo bravo téléspectateurs vous avez belé ba numéro est affiché pour réagir bandeko ba recevoir ba ko landa biso na nzela FM aux 89.0 okoki ko benga na 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 de condomber les actualités européennes sali que le peuple congolais a divisé et le copezo comme musangai na ba professeur oyo bakeko yeko la mibeko sokaza na ngambo FCC ako interpréter mibeko na faveur ya FCC sokaza na ngambo ya cash ako interpréter mibeko na faveur ya cash na linga kipeto yoka baye milimo bangunza lokola bino bozali moko ya baye oyo bolanda ka mfumukusu yango to beto beka ndingo ndombele tout na bango neteni ya molimo mokonzi ya mboka azalaki liboso ya ba congolais o bazalaka o bavandaka na kati ya Londres da ba masolo basololaki insista que c'est avec ba diamolenge basa ba congolais tout monde na Sahel bande ko mo ebele ba comme ko miremire c'est comme si ba yambaki yango penate kasi eloko pele sali ke kabola ba congolais tango mokonzi ya mboka lobi ke soki ba ministre bazo continuer ko to sayeti akokoma tina esika akodissoudre parlement mbala moto mona qui sorti médiatique ya présidence de l'Assemblée nationale Janine Mabunda a rappelé que même mokonzi mboka zana ba article mususu na ya constitution abiso ko sale lokolo to mona ki batcha ki njoli wa ML ça lobi que président soka bien sale lolingo na haute trahison parlement pa koki ko funda ye po ba longole pe na ibonga wana et que qui na tension o le sale même na inani alternance linga que ça la célébrer ni balança ki biso na novembre na décembre et l'équipe kaka boy fait yango pe salamité tango bino bloki ba biloko wana botali na ba réaction ya bandeko na kati ya terrain de kondombele boyembele la kiango ndenge ndeko na ngai tambi pe bandeko balandi
omoni ba dirigeant na biso faut balata to batanga na école ya caméléon, c'est-à-dire to kei na ngambo ya FCC sokolobi ezalaki bango nde ba gouvernaki bango moko bakoki ba voyager bakoki ba sala bakoki ba botola mapango lelo ba comprendre que eze coalition ba comprendre que eze coalition ba bongola molato batala caméléon sika yo sakokendaka ajwaka langi pour permettre ya vivre soka zena nkase kauka joi langi ya kase kauka FCC balata langi ya coalition lelo bamiti ate ba mettre ndenge bazalaki pendant 18 ans bandeko ya UDPS lelo ba yei ba joi bokonzi balata batanga nekola caméléon pe balata ezaleri ya caméléon donc tous les deux côtés ingeta bandeko ya UDPS bakanisa te bokonzi na bango ezena neti na tango ya Mobutu parti unique bango nde bakoloba pour président Félix Tshisekedi azalo bakara je fais ceci je fais cela te eza yete basé coalition donc bango pays de pese il faut baye que bokonzi ya maréchal Mobutu ezalaki yemoko zena majorité parlementaire yemoko zena nyoso bokonzi ya Moussa Kabila ezalaki peu différent bokonzi na yeze ke ya zena majorité te na parlement yango basali coalition. Donc tango likamonyo ça zali koloba je ese ko sokisa mitema baninga c'est vrai ye motaze ko monana mais bakendaka ko bongisa ba propos et ko sala pe malamu na makambo mso alobi nous tolingaki likambo ezala boy ba discuter likambo mais bande ko na biso ya politique ya FCC tozaka na problème moko na mboka na biso. Vous pouvez savoir mon temps. Malobé pas na bino bosunga ba téléspectateurs. Bazala posa ba sosola. Moto mosusu alaki ministre. Balongoli mosala. Tango alaki ministre, azé ko louer tant mosu le pango moko futaka 2500 le mois, $3000. Chaque week-end akendaka libanda ya mboka bana bako vivaka libanda ya mboka bako tanga libanda ya mboka. Balongoli ya longwi ministre. Malinga ko bako vivre na standing wana étant ministre. Yango bakufaka mingi na ba AVC te to tanga école ya caméléon soko ko bongola ka molato pour se trahir te soko aki ministre lelo longwe ndima accepter apprendre vie wana bomo wana ya sika kitisa ba responsabilité par rapport à siko komi et ko permettre yo vivre malamo très malamo koleka. Touti komona wa soko ndeko Marcelin ndeko Shadari kutu parotra mi komela ki na aéroport te Marcelin mutazaki na nini tango bakangi ende abengaki ndeko Shadari ayakite bino bozeli susu na statut wana te boko tambola na passeport wana po yeko mise à jour de faux na respect na bino bosalaki botan na bino bo garde moi statut wana bo garde moi valeur wana po bato mosusu pe basé na souci ya ko humilier bino po mokili ya ndenge wana. Moto ba beti mbata yenda tikalaka na mauvais souvenir mais moto ya betaka bato bambata abosalaka tango mosusu bango pe diro reine na bango na 18 ans ba beta bato bambata babosana mais bato yo bajwa bambata wana batikala nango na motema lelo ko kia humilier yo nzoka bo se conformer soko zeli susu vice premier ministre te oze soko secrétaire ya parti ingeta se contenter na ebonga ozena yango tambola na yango okozala malamu koleka ke utilisaka usage de faux. Président lobby dissolution ya parlement au cas où bakotia yango tolobaka même constitution sika yo sone songenzi na fumukusu kya muzala mpanda na ngola alika bibato yo so bataya kamibeko kolandela mai ya bango constitution wana référence na ngweze mai ya bapaya constitution wana lobama na langue française nzoka ndetango bato basali mibeko na nkota na bango basé ko soit inspiration ya milimo pour kota etamusamaka na milimo milimo nini ko yako ko bala na bino milimo ya bankoko na bino bato wana batanga ka français mais on dirait ba métisa ka pe français en côté mais ba keba ba politicien ba keba po l'histoire se répète na période concordante na ndenge nini ndeko Dobel to salaki na 60 mbutaka sabakei table ronde na Bruxelles Mbuta Lumumba na boloko na kasho
kuna balobi yambo to fandela makambo Lumumba bima pe a rejoindre biso babimisi Mbuta Lumumba a rejoindre bango union fait la force bon moko ko sala ka bokasi babundi elongo Mondela komi na suka contre alobi fona pesa bateau indépendance apesa indépendance mais lokola ndenge tolobaki na bamanaka mosusu tolekaki pa ya bandeko déjà na conférence ya Ghana kuna na pa ya Kwame Nkrumah Mbuta Lumumba ba développer ka likanisi ya idéologie. Quelle idéologie? Bonne Afrique ya lobby. Bonne Afrique ya lobby. Bisona mindele séparation sengezala sur tout le plan, sur le plan religieux, sur le plan scientifique et sur le plan politique. Baye baluki lo lenge ya ko hypothéquer indépendance na biso. Bati conflit. Batoyo balobaki lobby yambo to beta masolo ndeko na biso zena bolo kwa ya ko rejoindre biso. Ela kisaki unité boyokani pe Mondela yebi tolobaka yango watango yonso tolekaka principe de base na bango c'est diviser pour mieux régner. Mondela soka diviser binote ya ko régner te. Tango ba politicien na biso abakona MNC balaki soudé Mondela domina kite. Mondela bandi kokotisa songi na kati na bango. Alakisi Mbuta Kasa yonde tolingaka mingi yondo zedu yonde mwana na biso to forma na séminaire nzoka constitution na biso ezalaka référence ya ba belge le président règne mais ne gouverne pas premier ministre monta gouverneur na tango wana ezalaki ndenge wana na assemblée Mbuta Lumumba azalaki majoritaire mais batalaki te topesa ba voix na président Kasa abima président Mbuta Lumumba azala premier ministre po yenda azalaki je suis quotidien na mboka ya zala pièce maîtresse nyonso tourner tout autour ya ye Mondele tango ati bango songi yango monaka président Kasa aleki na tongo a suspendre Mbuta Lumumba a se consorter na baye biso moto topesa ki ba voix biso pe tolongoli des ordres bandi crise et bandi wana kobosa na te 11 jours seulement après indépendance après le 30 juin 1960 11 jours sécession katangaise Moïse Tshombe akati Katanga asali gendarme na ye asali na misolo na ye na puya mindele asali na armée na ye kuna gendarme katangaise asali na misolo après soko sanza moko Kalonji Tunga akati Kasai sécession kassaïenne bati mobulu entre premier ministre oyo lobby eleki bazalaki bato ya malonga mais ti Mondela zeko kosa bango ndenge wana ayebaki ke moto ko dirija zete azalaki na moto na ye secrétaire Mbuta Lumumba Mbuta Mobutu bati bango na zunguluke président Kasa secrétaire ya Mbuta Lumumba général Mobutu colonel na tango wana bandimi ko buma Mbuta Lumumba po ba se débarrasser na ye soit disons que Mbuta Kasa kotika la kimia akotambusa mboka malamu ona kateke ye asa moto kuna basaka mibi basaka makila moto bino bakongo bose doux bose calme moto wana province orientale il faut kenda faut se débarrasser na ye et ko permettre émancipation na yo bandimi bande ko balandi o basé ko landa biso sikawa est-ce que besoin temps boye bandenge nini Mbuta Kasa suki sela bo moi Mbuta Kasa kendana koteka ntsamba na vélo un président un ancien président de la République peut akufa na poison donc azoteka masanga ya mbila to lo babongo masanga ya mbila si makufi na poison donc nyonso wana ndiko ndombele Mondela zalaki kaka na posa a écarté bango mibale nazo koma qui pouvait croire que tango Mondela zeko koluka ko se débarrasser na Mbuta Lumumba kazena na complot moko même président Kasa kazena tina na été moto oti akate président Kasavubu na part na ya Monique ingeta e ko za malamu na se débarrasser na ndeko a qualité
que union to salaki na table ronde yango botaki bokasi na biso to tuer indépendance. Babomi butali mumba liwa ya somo kala mingi te ye akei 65 mbuta Mobutu président a s'en saisir l'élément na bango lelo histoire balani to kutani na ba dirigeant même moko premier ministre était mais ex président ton ancien président sortant Kabila na président entrant Chilombo oyo bazako solola union wana lokola mondela zonga na principe de base na ye divisé pour mieux régner ayebi que président sortant Kabila ayebi bango malam 18 ans près na bango ayebi bango mekola ki bango malam pene ya président Félix Chilombo soko président sortant Kabila zewana bakokoka ko manipuler yete babandi ko luka ko installer crise président banani bazo luka ko installer crise na kata mais to zakolo ba mindele mais basate mais ça biso na biso zila to kenda soko mwana ya so so vimbi na nzungu seke mama na ya zena na se telelo ba dirigeant Félika ba contrôlaka te ba mboka na bango 100% comme il le faut. Il y a 3 mois passés président Chilombo alekaki en Allemagne na présence ya chancelier allemand de wana président Félix alobi na ko rappeler ba propos na ye alobi na kolekaka ombalombala auprès ya mon prédécesseur. Pas une expérience, il a gouverné au moins 18 ans, il a l'expérience. Nazena maya ko apprendre pas inaye. Ngana ino na kambate, bientôt une année. Donc nako consulta kaye nuit et jour pour l'expérience naye. Yo kanisi se peli si bango. Yo kanisi ba valé ngo facilement. Expérience nini président Chilombo ko kazo pa Kabila ko ebisa bango. Charte de l'impérialisme. Aussi longtemps président Félix Akozala, malam on a président Kabila, Akoebisa Bango. Opération gagnant-gagnant. Code minier. Et ça l'a respecté. Bolamou Yabana Mboka. Cause la marionnette était. Fotobo sanate. Basé na sentiment mi balé à Kokesan. Président Kabila a Kolina Maki. Na Zamba. A tout tu pondu. Yango mona kezaleline partout. A Zena Bilanga. Ayeba kakenzale sila. Avant di na Zamba kingakati. Avant di na Zamba. Alingi banyama, alingi mwa ba filingi ya bandeke. Alingi mwa biloko wana. Président Félix azé moto azaki na mikili ya poto. Mwa vie luxueuse pe eze ko sale mwa malamu. Moke mwa pepo. Mais bateau mi balé soko ba fandi. Moto wana ko ramene ye. Tata, pepo malamu. Mais mingi zamba. Mwa filingi ya ndeke inspiration. Bazé ko banga biloko wana. E ba yebi école. Il y a président sortant. Et c'est Kolo Yobango, Bakimaka en 1960. Oh balingakate. Oh balingakate. Et Kolo wana botala, ndamba bato balekane Kolo wana na Félika, ndenge ba ifasa bango. Bakwa Mekruma, Bambuta Sankara. Et où melakate, Bamouze Kabila. Et où melakate, Bango balingaka, soko ba yeba bito ko melisela yo mai na zolo, loba ingeta. Kotuna kudu mituna te, mais mai ba melaka na monoko, na zolo ko sala pa te, loba iyo. Bango soko balobi, ko bandalelo, okobala mwasi, mais président Félix basé na ba conseiller, ba tu a diaspora, so vrai boyebi ba réalité mboka oyo te, mais bon meka kolanda pe politique nano. Président Bokassa oyo azalaki enfant chéri na bango. Asuka ndenge nini? Moi c'est président Bokassa asala mikate. Est-ce que baye bakayango? Justement yango tolobi ba conseiller boze wana kakate po ya koloba lokuta po ya bentore na bino. Pona inene ya président Félix Tshisekedi to boito mosu koloba ba dérapage po balobaka na bonkoko mafina ya monoko mosusu ko bwaka mosusu ko mela. Mais na inane wana ba conseiller wana conseil nini ya malonga ba pesi président Félix. Moi j'espère que bango batiaka etelo ya bapa ya liboso. Bango nde bato bazena ba diplôme ba doctorat en. Mais ce que ça qui biso bizengi. Ce que ça qui biso bato to zangi ba diplôme wana. To lingaki to bisa président Félix Tshisekedi.
fanda na ino na mboka ata pendant 9 mois banda na ko visse banda na ko sala mayo est facile attaquer le côté le plus pété azaki na makambo ya ko recadrer jusque là sur le point de vue il y a ba peuple congolais président Félix Tshisekedi a salini moyibi ya ba roulage ekobi makasi ekobi lisusu makasi pour baki ya kokanga moto te moyibi ya ba policier ya ba chombo ya bato zando kolobate chega zeko ko vivre en paix koleka citoyen paisible kuluna kolobate président Félix a salini ça combien madeso longo na 1400 yango wana lelo 3200 te ezaki biloko il fallait avisser yango sans kotala nano ko bima libanda c'est-à-dire Mouzé Kabila soko moto asali mayeze malamo bo copier yango na koyoka sonité ne mission na bino tolobaki président de la république a salaka te pour ya visibilité mais président de la république a salaka pour un rôle na hier ça quelque chose pour son peuple ndeko nombele ba conséquences eza nini soki ba komi nesika zila na kokoma na lingina lobela na ino ba conseiller po ba conseiller pende basé ko zwa ko ya ko lobaka na ba konzi mais ba conseiller na ba kokaki pe ko conseiller président Félix Tshisekedi copier ndakisa ya ba sala malonga na mboka to pe na Félix Mouzé Kabila ya wa éradiquer ba shege okotambola zando ko isi misolo na yo moto azeko na simabi mama ko isi mbongo mais lelo moyibi azeko beta kolo eloko adu eloko moni olandi pa sukumio wana président ko akoradiquer ngo na ko bima balobi wana zero la présidente te mais tant ko bazeko sala nzila obinga na sali tant ko babundi etumba alobi nga moto na longi est-ce que ça qui kuna na front te bango pe na tour na bango bazali koloba tout ce qui se passe au pays et ça na motu ya Kabila yango lelo to interpellé yango lelo to interpellé président Tshilombo biloko ya mike soko moyibi ekitaki na ino pa ya ba roulage déjà bato ba koloba a comportement changé bato balobi bolamu ya président Félix soko na ino ba commerçant balongo les aleli mabe ba mama manœuvre tina na bango ya kanini moto yeyi na eloko na ye mama manœuvre du kwa te kango na prix ya lingi ba chargeur na ba parking rôle vrai na bango ya kanini comment ça ko changer ba direction ba demi terrain prix à transport les alaka fixe c'était ozena selemba on a 10 € pour que na matadi kibala 500 soko komi na midi pour que na matadi kibala de selemba matadi kibala 700 soko komi na 18 € 1000 francs ça se passe awa mais ezalaki na makambo bele président kokaki ko éradiquer wana toti entre parenthèses président Félix tango yonso bazeko solola na président sortant Kabange ayebi esika nini ya salaki esika nini alongaki esika nini alongite président Kabila lelaki eloko na ngai ya malonga na kokiki te ko transformer peuple congolais regret na ngai yango wana la 18 ans batunaki ye échec na yo nini abi échec te mais regret na nga na 18 ans na ngai na kokite ko transformer peuple congolais ma dofolo ezi na cerveau na ezelo ko couper babeti masashi moto moso akokota toilette alongoli couper te po ezi na ma dofolo ya minene mais président oya ye ko sala continuité ya moninga na ye ya ndeko na ye ezaki élément à se servir nango élément wana ngaki ezala nini ko régler ma dofolo comme ça impérialisme elongwa na ino na mitu ya bato bazenjonga njinga na bango po mondela kotika te coalition wana mondela zeko bunda a déstabiliser détruire coalition mais bino moko bauti koloba wana bandeko balandi Angola tokutaki ba élection wana bazeko tia photo ya João Lourenço batandina ya Eduardo dos Santos mais lelo abengani kulutu nene exil azeko kanga bana na ye mondele ndenga panzaka bango na 79 na Eduardo na Jonas Sanvib lelo ezongi soko pe kulutu Eduardo Santos apusa mibute esika kimi asimi mandoki ailaka sima mandoki azongi lisusu rebelle na Angola des autres c'est des autres bolamu ya ba peuple angolais kozala ni te Eduardo Santos akosomba mandoki epana mbongo azena mbongo akosomba mandoki armée pe ya João Lourenço bakosomba lisusu mandoki bakobunda nanya kokufa mondela kotisi mbongo bino bo enregistrer bibembe na mboka na bino mondela zeko yeba nini soko balobi baluka bakanga président Kabila étant militaire akufaka militaire
lobby basé pe na posa ya président Félix te ndenge basalaki na tango wana na 60 bakotia bango crise bakotia bango ba tension bako se fragiliser bango mibale to defa lopoto bako milembisa bango mibale soko ngana ndeko tambi to bundi to pesi adversaire bokasi yango eloko basé kolinga kosala mais lobi boko comprendre que basé na élément na bango lelo to zeko ka chantage communauté internationale eboyi balkanisation église catholique eboyi balkanisation musitu soko Deko Fayoulou mais accord ba signaka na Genève si bandimaka balkanisation bango ba musitu bango ba Fayoulou bango église catholique ba signaka balkanisation ye catholique lelo ko telema omoni bato yango tolobi président de la république bako pesa yo mayele mizalela na mayele na yo lelo bamukuna baloba makambo ya balkanisation mais non Mousse Kabilo atelemelaka balkanisation banani ba facilitaka président Kabila le président sortant atelemelaki balkanisation basaleli ba messe bolumbu wakenda baluki ba déstabiliser bokonzi na ye lelo nde bango bakoya komona ngo eze mabe nyoso wana eze mitambo mais balkanisation balobi président sortant de azeko derrière nango comité national il y a facilité qui on a 50% président actuel il y a 15% bato bazala mayele mo wana ya liboso bato bayebaka français te elobamaka na Mbuta Lumumba wana français ya malamu te Mbuta Lumumba lobi balingi ba balkaniser le Congo. La Belgique devait balkaniser le Congo. Wana français ya biso batete la pena e fati malamu te alinga ba balkanisation. Oh na tango wana to yena 2001 président Kabila Kuti le Congo presque balkanisé yango tolobi bandeko bo fanda kaka te mission sepelisaka yo o ba fingi e mission sepelisaka yo o balobi Kabila Kangama bake ba nager wana yo tali o mobali akoma kwa pakasa likolo golikoso wana mission yo sepeli nango mais président Kabila to sala kana kuruto mémoire te président Kabila tango yena 2001 a coûté presque le Congo balkanisé Rubero na RCD MLC na Jean-Pierre Bemba kuna artiste Idi Ngoma bakunda bato moto na moto Congo ndambo andima formule existate na mokili 1+4 po bato basangana bakena bakora Addis Abeba pomboka efanda kimia mais ce que ça là qui est au terre balkanisation ce que ça là qui est na motema ya balkanisation makuta ki le Congo presque balkanisé alinga kota na philosophie donc na 2000 na ntanga kusuki bokonzi ninga kotela ki Congo soka zaki na poste ya balkanisation donc mais il y a tikala na itenyo ya zaki ko kamba akuta ke ngo déjà presque ndambo na maboko ya barebel malobite total intérêt soko réellement busaki rébellion pour ya bolamu ya peuple congolais boya to sangana na etumba moko akukiaza la molongi mena masolo biso banso to kozala balongi to bundate po moko azala molongi to sangana po biso nyonso to longa po ya bolamu ya peuple abundaki po balkani mboke za la balkanisé lelo ba politicien basé comme ma biso na ba discours politicien pour intérêt na bango po ba se positionner peuple a Lénine banda bango badju mais to banda kaka ko filer bango boni si babandi ko tonga ba immeuble na salaire nini na salaire ina ne moto tonga immeuble ya 10 niveaux basé ko somba ba terrain ya pamba na ba $1 million mais ma desu ya peuple o comment mon suni na ye yango na ba matisi yango na 3000 mafuta mbila ko lobate soit disant basé ko benga investisseur ba ko ya ko sala nini ba ko ya ko sala ba yizina ba sododo peuple ala la pongi bana na bango épargné na mikili ya poto te tolobi président Félix Tshisekedi ko kenda na politique ya famille politique na hote ya UDPS poter me wana bango de babandaki toko dissoudre donc moto na moto okomi tata nalandi ndeko kamere tango sopoto zongusela bino maloba na tope Congo alobi ndeko mabunda ye basé deuxième personnalité ya mboka
alongwa kuta kokipe atika kokenda na ba famille na ba réunion ya famille politique na ye. Est-ce que ça lobi yango pe na président Félix Tshisekedi? Kamitia tata ya bana yonso ayambaka ti lelo bato ya IDPS asalaka ba réunion na IDPS à part cash. Pour asa président ti lelo ya IDPS te tolobi na masolo biso yonso tokozala balongi. L'union fait la force. Bosangani ya président Kabila na président Félix Tshisekedi et kosala bokasi bolamu ya peuple congolais bokeba na mayele mabe ya loposo pembe pota ba balancer président Kabila basé na poste ya président Félix Tshisekedi te basé na élément na bango po yeba que président Félix Tshisekedi a trahisaki mayeba proposaka bango na Genève et les lois baso travailler étant traître à poita bango aboya ko signer basa pe na ba réserve envers ye basa na ba réserve ya danger mais le quoi baso mona ye motaza wana ye mota koki ko balancer président Kabila facilement faut que ne faire ye soka balancer ye peut ko balancer facilement bozala mayele peuple bozala mayele peuple bozala mayele peuple bozala mayele ezaka kate sozo na émission soki oki ba okanga Kabila yo sepeli ni to la ka ki bino ke émission ezala ka soko tali yango fo ba so implice de kondomé la bandi biso na 60 ko la kisa unité o ba continuer biso ba zaka na tango wana pe mbumo ebotaki pa ko démontrer pe lisusu après avoir ko kabola bango o le peuple a bénéficié na ko kabona bato wana mibale peuple azaki les plus grands perdants les plus grands bénéficiaires sont na ngamo mondele est-ce que bande ko IDPS bande ko ya cash bozo yeba après avoir ko dissoudre parlement likaniso bino bozana yango danger mboka ko zana yango une année déjà yango déjà bazoloba awa ko pour mabiso uti na 1500 na 3000 soki dissolution ya parlement salami kimi ko kota te ko zana ndenge nini de kondomela soulever sur ce point ya président Eduardo abitela ne ba mindele ba réussir ko kabola bango na dauphin na ye soki azalaki kutu na agema azalaki elenge na lokola président Kabila na mbongo azana yango alinga so soutien ba mindele asima manduki pour déstabiliser ce Angola. Est-ce que lelo ce qui président Kabila a pris la poste au Kabola mboka yango tu n'imite pas pouvoir éliminer ça dans l'opposition et mais kaka ko interpeller biso tata maman botika la brancher l'émission na biso ba il totalement chaque lundi à 22h chaque vendredi à 11h. Invité mokolo mwalelo ezalaki ndeko ndombele botale na présentation ezalaki ngai ndeko na bino tambi koka na nzela ya cadre ezalaki na ndeko na biso kwaku na réalisation tozalaki na ndeko ngala 9 lumière pe tozalaki pe na cordo kivuya pe na tozalaki na RP pero bango ba accompagner biso l'émission mokolo mwalelo kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na poso o ezali koya